batu o ya manike opekisa manike tika vi ya mwana nga na sacrifier vie na nga pona bana nga na sacrifier vie na nga pona bana na nga kisinjora po bana nga batanga bien ba ministre ba mebelo na mboko ya ba jeune ministre ba zoya poto ba ebele bana poto ba ebele ba ko bala mwana ngai evandi pe bona lepe mbonga mwana nga alita mwana nga mutu moko olingale mwana kisinjora wana mani ko to ba kazala kandumba mani ke tika via mwana nga tako konjora nga so manzemba fala zo keneme artiste zoya wana la vie sur internet il y a refinga aux gens le côté faut changer système pour fingi mokili mobimba nani te ofingi aux gens le côté ngala finga tanga lo bana ka vérité mais finga rabatu et utapana motenga na motema penza et le bana ngola ni kawa utapana ke zo finga mutu ngala ko finga mutu te yo finga biso mabeti to finga ponga pona kretsa rabatu et ça là et l'autre côté mais manika zo respecter moi nga te moi nga aleleli ngai mardi ba bengena ba mina ira ba ndeko partout manika chiko finga moi nga ite na ebite manike soka ko bota moi na bongo na fina moi nga za kitokwa moi nga za santache moi nga za na mutua moi nga za na mayile telaka mutu na télévision et le roya talaka enquête c'est possible ako banotala ngo siko chilobi tabi le roya talaka ozo kopana manike azo respecter mwana nga te mwana nga sala manike ni obani mwana nga le boso ndumba sheta ezeke mama Koffi Olomide ya tozaka na bino Koffi amabiso ne sengo to lia to mela to lia to sepela ezeke mutu so okopese mbote bonjour président bonjour animika na mutu il faut que Koffi kangwa embrasser yo respect ça te on tozo comme ya respect alinga bebisa eloko nazo telemela manike abebisa ka réputation mwana ngate mwana ngala ka ndumba te omucha tsina na telemeli bo parce que mukolo ba pibiaka social di store night so Koffi telemaka te ero di store na sambwa njoke sala ngo yete po ba tibususu ka bazaki loka ba suzi ba ka sa di store tant papa e moka telemi Koffi lekina ba karibu varete bana chilo kola asali video abiana mwana ngata za sozi mamesila atemina mwana mwasi no fo bunda pona mwana ngai erichana yo bawata batelemaki tant basaki sozi ne moko boya intérêté na uti BCBG bato ba finga nga yo na fali bosani nga ba finga nga so na TV to so ba finga nga fali osani banjema na bino bosa ba puta oyo na tsango pe na losango pe lelo simba na bakisa mo imprise fala so reconnaître nga na pasi ba na fali ya bisengo akumisa fali lelo nga ya pasi ba yo lia gato basi basali ba ma munyoso kisinjo kasala nga ifalo na nga fali yebi tokena fali Brazzaville kometa concert moi makasi na bisi fali vanda na ozafisha fali ya munene na otambwa na ngo fali en concert na otambwa na balance wana so belela batu ba ya fali yebi na otambwa na fali na ba point noir to so belela fali en concert ba salata fala la nti fali yo la yo leader nga na otambula na Brazzaville mobimba fali aza témoin fali o ntima fali ozo mona o yem to ayemba ngo osoko pa donc respect ezana mwana ngai mani kebi mana via mwana nga finga no nga kutu na okipela nga yote po babike okosa no kisinjoka makambo nga okosa no nga makambo mani kenga na motema malamu na vanda na yo oyebi ngo bie famille na mabalinga ka ote na sipota yo okabela nga mbongo na vite nga na kabela nga na lacho nga na leisa yo na lalisa na ndaku na nga yo na ndaku na okoso komi nga na ngolala kuna te ozana 3 koko bokola bango mwana mbala pese 3 koko akomi na 3 koko tano vina yo okosaka pe mission mozo sexa bato lokwa kalunga pozo zo mbongo bato tu na internet ba bongi ka yo macha aina carte macha aina fréquare bato tu ba koma bakaba tu ba koma bien biso tu to koma bien yo ka mo tike opna Karine ba ba zo zo lokolo kilo pande yo. Bonjour papa Fali, ça va chez toi là-bas? Je vais chanter ta chanson, je connais un tout petit peu. Coco Djora. Na ye yo, na ye yo.
Je vais chanter yo pour te soigner. Je ne sais pas accompagner un ami. Donne-nous tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali Soussou na mikabi chose simple Je te dis quelque chose à l'oreille. Viens. Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec Bana Europe, Bana Asie, Bana ya monde entier, Bana Amérique, na bengi sibino le 13 mars oyo. Tokuta na bongo na ba point de vente na bisonyon sur les amis na Paris, Marie la Fez azawana, na Allemande, maman Gina Botos ya azawana bonzambe zo futa na ndenga mukete et na Londres papa Polydor azawana. Na Lausanne maman Yvette azawana, na États-Unis maman Nathalie azawana. Juste pour na ko célébrer mois de la femme nabino ba maman internationale, ba maman ya Châteaurouge na bossa minoté, la dame du cœur, la patronne, la première dame de la peau, l'ambassadrice de la beauté, moi c'est motema mon nene, moi c'est motema pio, Moïse à l'opposo, pendant soleur, éclairage public, maman Tina la fesse, maman ya crème miracle, moi si ayambo, oya sala mafuta, na bave d'escargot pur. Moi si ayambo, oya telemela démon sata hydroquinone, oya baby sa l'opposono na nduta. Oya baby sa le posono na bouton. Oya baby sa le posono na cancer. Oya baby sa le posono na non-uniformité du temps. Ozaka na première vitiligo. Nga maboko ezo telate. Nga makolo telakate. Nga ba genou nange yinda. Maman Tina la Fez alobi yaka. Le 13 mars, tokuta na bongo na ba point de vente nyonso. Oza na Paris, oza na Londres, oza na Lausanne, oza na États-Unis, oza na Allemagne, oza na Chine, oza na Canada, oza na Belgique, oza na Inde, mokili mobimba partout dans le monde, hors Cameroun, Côte d'Ivoire, Abidjan, Bissika nyonso zali, ata na Sénégal, benga biso na ba numéro eza affiché, Crème Miracle et Coco Melayo na promotion ya kafu kafu, notez bien, spécial mois de la femme pour na ba maman, maman Tina a cassé prix, 17% en réduction, spécial mois de la femme avec la Crème Miracle de maman Tina qui est 3 années. Ça te traite. S'embellit ta peau et puis ezako rajeunir le sous posonayo. Nulle part ailleurs qu'en Afrique cargo avec la dame du Caire à Bengisibino, Boya et Belé. Problème na yo et kozwa solution. Yakana mikumba o hydroquinone na tikela yo. Eza la banda bo mwana. Tona kimukolo yo o nano baby te yo peyaka. Ozaka na ndeko albinos. Ndeko na nyoka makana vitiligo. Oyoka mingi, osalela mingi, omona pe mingi, opakola bipakola pakola. Mais na domaine ya cosmétique, dermatologue, azalraka kamoko, l'unique, le sel, le vrai, l'original maman Tina la Fez na Crème Miracle, fait à base de la bave d'escargot pur. Akayemoko. Notez bien, réduction est à 17%. Partout dans le monde, le 13 mars, tokozalawana pona kozela bino, bobenga biso, bokomela biso, balobi bonne fête de mois de la femme na Crème Miracle. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salon,
et salle de bain bien équipée. Votre sécurité est assurée. Les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Voilà, mesdames et messieurs, avec beaucoup d'honneur, Mathieu Bonché. Je suis là toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Merci à tout le monde parce qu'on est déjà en direct sur Elenga Congo. Mathieu Bonché face à Venjora, Kisinjora. Yamboga Nabiso Moroto Zalaranaye, Naye Penato Solo là par rapport à l'actualité. Respect Zate na ba famille à Batou. Est-ce que ma solo ya ba famille ya batu, ya ba musicien congolais, ya ba star congolais. Photo beta ngo partout. Et ça là vraiment bien té et pourquoi pas bande ko nyonso ba ko loba loba trop pour la musique congolaise. On va parler avec Kisinjora, leader américain. Merci déjà à Patrick Image, lauréat Mibali tout Yanjili papa la Patricia Rotalabiso. Merci à Yannick et Mawanika anti-terror à Rotalabiso et pourquoi pas Kingston Sono le boss des Pilions, Malela de Londres. Je suis avec le leader américain qui est Kisinjora. Donc merci à Alfred Adimisak, leader américain. Ah. Et comment Rabo? Boye vraiment. Mais boye yo soza ko nanga la ozwa. Bon omoni Mathieu bonjour non. Omoni coronavirus. Eza na ngona ko boye te malade eza te. Eza men Afrique vraiment. Na ebité na Afrique. Na Afrique eza men mete. Eza l'américain mais ça te. Pour niveau to la na ba chambre salon ba 14 personnes. Manazo so vérité? Ah machida. Absa niveau to la na kin na ba chambre salon ba 14 personnes. Niveau to kama na bis. Niveau to teka na ba zandu. Mundela lobi 1 mètre mais a na Congo. Niveau surtout na nzela roponga ba lobi na zeko ta roponga ba. Ba to ba ka bo. Bon jaki nga sen wana na Pascal. Potasco route mokali. Potasco route mokali ba to ba ka bo. Yango nzama zo protéger Afrique. Yango na habité Afrique eza béni. Afrique bena na habité na sebarova na continent au vraiment. Venjora santé boni nzembo d'abord ya Fachi Oyembela qui président de la République bato ba yambia ngoboni. En tout cas merci beaucoup. Biso tozana pour nous soutenir président. Na otina matanga munene na toko kufela frère nanga ndeko nanga Fumu Sabata. Ande nazawa Mathieu na la chaque jour. Mais là chaque jour pour Fumu Sabata c'est mon frère. Ndeka na lobaka na be miso tu na lobaka. Famille zaka tata moko maman moko te. Nde tukutana mukili bo toza famille. Et belé bazo ba boulot, là biso masa na pesa e boulot, là biso ndeko na ote. Ndeka totanga ba classe moko. Tokutana na ba chorale ya ba armée di sali. Au moins muninga su boulot moko boy masa ya yoba osala tiko ya kaboy. Fumu Sabata c'est mon frère. Navana ne parler moko avant d'Achenga abenganga ma copine John Jeming abenganga non vient jorate to tu ko tike président Fatia Zaiki wana akundi très bien combattant kei na habité combattant ndengwana azalate abunda na Kinshasa yaza na potote yazo loba a na Kinshasa munyoso ayebi fuma zo loba a banga ata tambula kapé wana papa Etienne Persona Mazali mais c'est la vie nzembo na batu bayambi yango kitoko 10 sur 10
poto mobimba na biso eleki kaka na chaîne ya Pepito Kilala na Juba Pel na Lembi eleki na chaîne ya le peuple d'abord moi de chaîne wana kaka nena chango sko na 10e Ri TV boso coach RTN Cezaliwa donc nzembo moko na biso kangela biso ye kangela biso bango na biso inspiration na et la kinga batutu babetelinga maboko quoi. Voilà, Malala de Londres, Bengi Bisso, De Gaulle Mata, Bengi Bisso, Dadi Lukombo, le boss. Voilà, Tsarabiso, Bengi Bisso, Kissinjora. Dadi Lukombo est frata mode. Dadi Lukombo boutique. Wana c'est mon copain moi. Yepena na Lyon na aye moko. Na mastane restaurant Pitchen. Mastana e piri yem de l'accent aye. Mais Pitchen ngo ayaki kin pardon. Azena nzili amoni ngate. Aw bare nga Pitchen. Tout le monde a raté. Viens tu à la taranae. Nga la tarana ngai. Ngam Jordan est zanga raté, naï zanga raté. Hein? Merci de ma kengo petit maître corps et patron. Yana ngai. Coré Massamba. Allez là au fort. Je viens de la respect à l'artiste, les réseaux sociaux, Mozoyoka, Maramouya Falina, Nana, et Kotiba, Tukoto, Maître Yuri, Ane Mosokolo, Bafali, les artistes, Mnena, Moka, Nabiso. Pourquoi vie privée n'a pas de télévision? Il y a vie privée à Zalaka, vie privée à Zalaka, malgré mes Américains, même Kardashian, Moni Babitan, Bassala, Babylon, on a Bangona, Yababani, Tant Bassala, Babylon, on a télé-réalité. Yaya. Bako sala on l'aime soit après 6 mois ba bomba ba zela mko robot ba bimisango ba bisango bo te ka ala zemi bo te zemi ane salaka déjà sabota na comment ne pepele ce que ba juba image ce ba boaki vie privée ya mutu ezalaka respect na artiste congolais il faut te respecter artiste na biso o ba tombolaka drapeau ya RDC Libanda fallait zo sala trop pour na Congo tala na ouarena na nenga sima drapeau RDC eza fierté na biso ba tala mission congolais tala ba place na ba Côte d'Ivoire tala ba place au sala na ba Cameroun na ba Benin azora le boko ka tiebe ba benyino ba so yemba lingala eza fierté na biso. Pourquoi respect exacté na ba artiste surtout même masalanga Yuri amasalanga Yuri nane d'accord te Makofi ouais Makofi omoni lemso omoni Makofi azo wa boxer wana e belisa bango liboma ba bela ba ner na Makofi na soke leki na landi pena Yuri azo lo bake bakende Aden na Nana Marco 6 mois na nae zo niveau zo omo ke mutu pena mutu esa soute liboma pour fallait des petits fallait na maman ndengwana na pas tel que ou Makofi azo te pour que tu n'aies pas eu ma coffee, ah ma ça n'a pas ça ma bonne thé. On se comprend. Depuis nabi atako tu nana ngana bi nana atana ngona kinduma no finga kae ngana bi na mundele moi sa mundele ako linge pété nena bi pena nana la msu ngona nana te soko sa best nyo so to za best. On se comprend. Nana moi sa mundele ngana bi na mundele. C'est ma petite sœur, tu as ma sœur, Chantal Bomolo, on a passé un bout au Canada, l'Enzuru câble. Respect est un artiste, tu vas kokana, tu vas très peu, tu Yuri à sa ville. Tu as Marco 6, Azwa Minoka maman, zo la mère nae, Azwa maman nae, bataille inde, bakoto inde fali. Ozo ko pa bana ba maman ba za makasi ozo pa na mère na bango. Otape na bomona zo na absa mashida. Aza papa mbala musumu na jupela otapena garçon baba kokana mère na bango ba ko mère na bango oui na chope hein aza mère ami se boza mabilo on comprendre atika ko salir madame ndengwana respect na fali poupa ezate amona nanon direct camarade na ina fali atako tu beza ngozo luka 600 bongote ozoka 600 bongote. Quand tu me toques fali boy, quand ça est ce que ça est, ce qui bouquet ne ressemble à ce que ça n'est mais naïbi qui fali que tu ana tanete ana ba concert rebelle. Respect est un artiste. Yuri Makofi ozwa Makofi ene ebeli saka mutu. Ebeli saka batu mutu. Batu tu na ba commentaire. Mutu kote la zate batu tu ba finga Yuri ya. Respect ezala moi si ya batu mama ya bana okomo lo ba mwana ana mwana ngai.
naibité mère na biso pe Barcelone est-ce que makamnaye na fali ya na aucun internet ayi na ngona internet na kamwe wana wamsusaka ba vie susu obombi po wana lobi ya mutu no bobongisaka kaka mutu na mkachaka mutu na yo bobongisaka kaka mitali ye moko fale saka mutu ba kakipa kakokolo. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Merci beaucoup à Nadine Ilodi Antibal depuis Dallas, Maman la Julia Rotelabiso, Léa Dim Maman Sociale depuis Ottawa, la Canadienne, la joie Amado Pichuna, Nazana leader américain et Nabo Sanité, Bandeko Nyonso Balinga Mathieu Bonche, Malela de Londres, les champions, Bambo Tebele, Yona Patrick Image, leader américain, mais 20 jours à la monio vraiment na esengoti. Qu'est-ce qui ne va pas yo na maniqué? Parce que total il va propos ya maniqué par rapport à moi na biso. To ebité boza pena na problème ni bino to chomona bino na maramba ya grand mopa wa bengsa biso bozo lia bozo mela bozo seka nini lisusu venjora. En tout cas, merci à notre sambote na masalanga Dédé Lucas Kashimani ya motema mamisa yeli ngaba babo kaina mwasi na ye Dédé Lucas Kashimani. Merci na champion Wadon mon grand frère propre. Na sengena nous muto lo balanga na lo baté makamama nike David Alibola Mokonja Dijon na respecta grand frère wana non sengeka eskizenga muke. Eskizenga muke po ngala komi mission présidentielle na suna batana na te peuple telanga ngamolobe na bango po makamla bango ekome pas fati ngafona loba ngafona yemba ngapepe ko motelanga kisi njoka nje mono bien obi fati kanga bango vraiment po biso to sala bien papa fati sala musala na mboka bien moi na moi ça la chaque jour Mathieu eza passe pour na manike na ebité Mathieu so mona moi na ngane musa internet ça musa internet moi na ngasa ke musa internet ité biso na bino to mesana Mathieu to finga no zango normal kena to finga to mesana mais to ko tshaka bana te maman to zo ba vie privée ya bato ko tshaka bana te ba mama te moi na ngai kisinjora moi c'est tout fois bota na ba asimo yo yebi tango za ba 17 18 mi puberté yango wana mibali bayaka kaka mwana zuisemi soza kibe mona mabe mwana mobulu ne pas longola zemi wana tanga ye expliquer sandali na babote na ebité na zuisemi na ebité sana ye ko nyalenga na ebise mwa sabotaka talelo mwana nga lelo atanga classe na azwa diplôme na ye asilisi université na ye na ifasik lelo mwana nga mwana sazo ko 9 ans le 27 avril est-ce que abota lisusu parce que azwa mayele bakutene na jeune garçon a devrait chez moi na baboti et ça normal biso tu basi et to zwa ngapa biso to bota ndengwana manika liko respecter moi na ya moi cité manika afinga ngamo ko na ondima de A à Z parce que na kota na buso ba internet na to kota na buso ba yango to finga na ka to zwa ngo normal po nga to finga po ngapa na kretaka bato et ça et l'autre côté mais manika zo respecter moi na te moi na aleleli ngai mardi babenye na bamina ye na bandeko partout manika tshiko finga mwana ngaite na ebite manike soka ko bota mwana bongo na fina mwana ngaza kitokwa mwana ngaza santache mwana ngaza na mutua mwana ngaza na mayile telaka mutu na télévision eloko ya talaka enquête c'est possible akoba no tala ngo siko chilobi tabidoko ya talaka osoko pan manike azo respecter mwana ngate mwana ngasa la manike ni obani mwana ngale boso ndumba sheta ezaki mama Kofi Olomide ya tozaka na bino Kofi amba biso ne sengo to lia to mela to lia to sepela ezaki mutu so okope sebe mbote bonjour président bonjour animika na mutu il faut que Kofi kango embrasser yo respect ça te tozwa comme ya respect alinga bebisa eloko nazo telemela manike abebisa ka réputation mwana ngate mwana ngala ka ndumba te omochari china na telemeli bo parce que mukolo ba pibiaka sosia di diston Nike so Kofi telemaka te ero di diston na sambwa njoke sala ngo yete po ba tibususu ka bazaki loka ba suzi ba ka sa di diston tango papa moka telemi Kofi lekina ba karibu varete bana chilo kola asali video abia na mwana ngata za sozi mamesila atemina mwana mwasi ngafo bunda pona mwana ngai erichana yo ba wata ba telemaki tango basaki sozi ne moko boya
parce que moi nanga moi ça moi si le bero bala le bero bota continuer vie na ye Allemagne ka kenaka moi nanga ndumba au moins que kindumba ça a fort réputation et sa vérité hein il y a réputation bien te babingo bula ninja tchel ils ont réputation bien te moi si pour nanga ki sinyo na za fier na ki sinyo ka ba devrait na 18 na 19 ans na boti na 20 ans na la mobali moko na vie hein dese mobali wa binjoto nanga za te oya bimana nga kisi njoka na barumbu komina kin mwana poto aloba mwana mobali zate mais na seule femme na mbali moko parce que na za mosi fona bota il faut na so mobali na linga te fonza na mobali oso comprendre yango mun bato respecter ngana la kofinga na mila musique na la langa nani alala nga kisi njoka na mila musique ou na mili nga na sala ba sport na ngai nga ba la sanga na TV na 87 nga na sa fierté à Congo nga na za star manika lo ba fulanga manika fulanga nga kisi no balak sanga nga muta sokoli pa ko tala course na ngai na boulevard 87 88 89 barumu ba yebi balak sanga na RTNC na so gagner ba marocain ba ougandais na hotel sa drapeau Zaïre série wana marocain a télé mi en ougandais mon alia ba on ma premier champion d'Afrique championne pardon pour un avion jora nga ba champion yo soka ngaka premier na zala nga avion jora un champion d'Afrique parce que ba papa kapuka ngoyi ba kufa na RTNC ba image la bango ezakuna ba image na ngeza kuna na ba cassette ya minene lelo mokile changer to komana ba changer to komana ba flash mani ka ko fula nga na nini nga mutu ya simba ye boye nebe mababia junior wa sak o masimo bimisa wa théâtre na présenter moi ça baba yo kutu mani ka tunanga na loba nini les TV comme l'excès na TV on a ko le TV dans le canal journal il y a RTNC série wana la voix des Zaïre pour nini moi na respecter moi na benga ke mama moi na sala yani afinyela nga moi na taxi ba na to mani ka sala moi na diplômé tela ndako na Prince Babia azwa diplôme Prince Babia 4 classe na 4 primaire awa na zuye ba tutu ba muna na bondela mani ka tangisa moi na boy na tie et pas masanga mani na sorti classe na tie na première so a continuer deuxième troisième tiers diplôme mani ka kata mon classe azo diplôme a continuer classe c'était le ba tutu ba sana ka tozole la moi na tie na lingwala manix bwana za témoin bato internet bazama ile ba ko ba kisi ndoka sema zole la moi na tanga lelo ba innocent ba so ba diplôme ba gese malote ba so ba diplôme et ça la nga pasi parce que mani kame ni mwana nga na loyenge mwana nga sa diplôme ba ne ba bisa ba diplôme na bango ye mama mayira la kana nga na drogue na choko bimise na décembre na futi $100 asali 5 jours Mike Lokamba yebi na zaki na yo awanga na tena futi les $100 major wana témoin bakangi na ngana drogue na banda na 4h du matin mama bana ola na ngana drogue atika bana na banani atika bana banani ye Alexandre no chambre ya lalaka pongai ngana na chambre na salle de bain na vivra bien bana nga bazaka bien na tongo na la mukaka na zuko konjoka na sokoli na kere akona koma na mutuka kapanga la bongisanga ko konjoka alinga susu we wate il faut na mukana zu itaka na coach wana tike na classe ye bani bakina classe wapi bani batanga wapi ko fingila nga mwana nga mwasi kitoko bongo mwana nga teka sa kitoko manike mpala suka na mwana ngai finganga moi je m'en fous batutu babika o finganga lo bose nga pardon batutu basi ba comprendre que o finganga batu ya lokuta polo no kama so kotanga koma Karine Mokonje elekelanga akoma tanga koma Karine Mokonje elekelanga Karine Mokonjo yolo ba to ba te ngana keni pona Karine to sala boyete ngana fali boye bona maneke fali ko lingo ko lekanga te sako na sigono ki fali pupa na kesi njora na ye bini mo yiye fali ko mina mbongo bini mo yiye fali ko mina lupangu yuna quartier la te yusula na fali pupa yo ozaku tuko zala te ngana zo fali ya fali na elo côté sans intérêt quand on le père musicien ngai intérêt na uti BCBG bato ba finga nga yona fali bosani nga ba finga nga so ina TV tu suba finga nga fali osani banzima no banzima bino bosa ba ma puta oyo na tango pe na lo samo pe le simba na bakisa mo un plus fala so reconnaître nga na pasi ba na fali bisengo
akumisa fali lelo ngai apasi bayo liaka gâteau basi basali bango makamu nyonso kisi nzoka sala ngai fali na nga fali ayebi tokenda fali Brazzaville kobeta concert moi makasi na bisi fali vanda na ozafisha fali ya munene na otambo na ngo fali en concert na otambo na balance wana so belela batu ba ya fali ayebi na otambo na fali na ba point noir to so belela fali en concert bango basala te fala la nem si fali yo la yo leader ngana otambola na Brazzaville mobimba fali aza témoin pour tout mettre concert batu baya fali aza témoin za na poto ngana Kinshasa ngam sa publicité fali aza témoin ba filmer nga ba soka ba image ya fali ba tie to robeta concert boy to robeta l'inter to robeta boy batu ba yepe plein ya fali ko linga ko lekanga fali pona ko linga ye ko lekanga na paso ngana mona pona kotela ngo prière na sona basango papa azamu na bino to bani musique kisika bakale belé boyna boye bo soutenir biso fali et puis ngana sambela ka makaya sambela ka ya lokuta asambela ka muta sambela ka ako finga batu ngwana akeba na mwana ngai mwana ko mulela chaque jour mama na sali nini ba finga nga boye mama hein eza respecter na bana baninga est-ce que yo finga principal na bono finga nde ano mwana nga abosa na teke biso neto sangisa makila na finga prince mamni na finga prince mamni yeko finga mwana ngai luka lingi tu bana ko finga na en tout cas batu bo eskisenga pona mwana nga mano temela ngo parce que ce tuna ngani ni papa na boni va telemenga mobali nanga da costa o bande ko ni va telemeninga njora zo so na mwana so mwasi biso neto akobala biso to liambo il faut que na mwasi na bilo manike nous to même musika baza ba image to zo de très grands talents qui ont été séduits par mon parcours de chanteur et qui sont venus vers moi. J'ai spontanément dit oui parce qu'il y avait tout de suite l'amitié, la sympathie, il y avait une fluidité incroyable entre nous. Je suis ravi de faire cette expérience et je sais que notre chemin est très long devant. Esposo yoka Bomade awa toza Yama Nicole Malonga Salam washi azana kibombi nishima Oya kanisi Singapore vraiment manebinwe Azaya kotonda Azana 3 chambres Salon, cuisine, na salle de bain Ndeko mwasi pe mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie, ti na Océanie, lamuka na pongi, tika masolo ya balabala. Maman Nicole Malonda a pesi makambo. Pomade awatoza, portion magique faite à base de plantes naturelles et pomade awatoza et pesi solution pour na masolo ya kovandisa taille ya ba maman. Bolan hydraulique et pesaka deuxième regard. Pomade awatoza ezotondisa tolo ya ba maman avec souplicité veut dire oza sambanda. Pomade awatoza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya ba papa neti na film. Une seule référence. Somba portion magique na yo. P naturel na www.awatoza.store. Keba na ba site ya pirate Bazolanda, Bazoluka Baiba, Meluvunu na Bau, Pomade awatoza, esangisi mundele na moindo. Merci ma darling. Merci ma darling. Awatoza. Na awatoza. Ba mama ba sepeli, ba papa ba sepeli. Yaga. Manicole yaga. Manicole la bakola. Donne-nous tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali Susu na mikabi. Chose simple telengano Yesu. Je te dis quelque chose à l'oreille. Viens. Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec
Nzambe no moto banga bakangisa art. Na image ba na lokamba. Mazo continuer. Ngam na moto wana. Na ebotika mama sur internet tu suba comprendre ngote. Babi menchoka finga ya finga mwana te. Nchoka finga ya finga mwana te njora. Respect ça te. Mwana nga no pisse na terrain. Nga bakisi njora na maniki yo fulanga. Yo yebani yo za star. Nga babanga star na 87 kisi njoka star. Leader américain. Mwana za no pisse na terrain. Nansema batafali. Nansema batafali bokali boke koyemba ngo boni kaza dana succès et là c'est ça esimba te bo matafali publicité. Innocent ça banze mone mokochi. Si mwana za danger gez ma to sa banze mo bango mokochi. Mwana rebo kutabimisi ka sa banza asenze mone na li papa rebo na la meko mi rebo. Osomi li papa na ya rebo te. Osomi rebo wana ah zana bilambari ya basi tu rebo. Manzaka rebo. Manzaka rebo. Kisa cha rebo nyoso tu rebo a on a kicha sa mwa ba tu rebo asa musique ni na ndenge na mwana ba vela Roger Francois la manager na Tracy Eleza awa neto za boye awa ino sasa la banzembo ay manje mafali ay manje makofi manje mone mokochi est-ce que yena mama na yeba oleka na karibu varete bozo kumsanje mafali est-ce que nena ngo beche concert na nje mafali nanga beche concert na nje mafali et pas pendant fali sango na bar na bandal kuna mwana ngai mbi koleka fali bazo ebisangai mwana kama koleka fali nzembo ya fali melodie ya fali mamutu ya fali fali enda ngo danger bakani ba yema nje mabata fali ça manque à respect respect oui mani kama maka fali makasi ya ntolo bango manque respect mwana ngai yembi na yema ne pas lili musamba c'est bien que nous avons l'obstacle que tu es. Abi nje masali France asali nje moka fali ayema ko leka fali tama mazolo banabatu tama mazolo banabatu nje mafali melodie fali et presque ko commencer mone fali ko manze mona mukili tia ko tika musique tika asali ko dina le lokote o comme ça président ja sali le lokote o comme ça président ja sali le lokote la musique ba bien na kitasa te ba bien na Congo te na kesi ndo so na kitika tanga soko katanga ngani kana aéroport a Pamba ba bi yemani kete ba bi mwana te ngaso na kitisi soko na goma ike ningana Paris tombe na mundela otuna c'est qui la dame là-bas otuna mundela pas otuna ko qui la dame vient njora sigo pour moi système ngelo ke revesanga yango ngaso ba katika ba mobile balgwana la silo olela silo fo ba kisilo te Mickey et puis mon thème Mickey ezali dessin animé na bana balinga mingi surtout ko njora na sala ngo pone ngako ko nga njora awtanga kitoko mwana nga tangi bi ati ko finga mwana nga afinga mwana nga na sonya ko bota mwana mwasi bo lengi bongo mwana bien sant na bino santage apokola mafuta ko njora mafuta ba bébé mwana nga bi anglais bo koma ebi tuma yele na mutu mukwana kuti ocholeka atanga na mwana Jekoko ochobala ochobala Moïse mwana Jekoko moi classe mwana jo Simene baba nyine deuxième primaire 6e tana longole pa ke lycée Kabambar abi kuti mwana Jekoko ebseki ana ba mikandani o 6e classe apese boulot abi un jour ba salaire ngo kinye kuna na ke kuna na comprendre ba salaire a Congo tanga beza Congo mwana kende kaka chobo moko biningo sala ya ba salaire wana ya njora pour moi na ngatika ko benga nga mama te abenga ka pauvre mama soni mama mamela rappeli belle mwana nga abali belle une année demi atambo azomina mabele na potesa mwana nga na bokola mwana nga kitoko barimu maba yibani ka finga nga pourquoi afinga mwana nga pourquoi abosala ka bola mutunga na sela manike bata internet bino bata poto bopesa manike mutuma kasi bino bata poto wa bata poto wa mitema mabebi no bata poto maniki alobaka nini famille mabebe balinganga te njora mutabokolanga njora mutasela bakushima ngaka mnalingaka me ngaka mutafingaka nacho ko bimisi na kasho me pas 5 jours manika finginga ne mso maikiro kamba pona pese conseil pona kofi lelo manika za na viete nga viena nga kofi toza viena nga wuli musheni toza viena nga tete ndai toza nga ba viena nga nyoso toza bien ba mettre corps masama ba grand frère nga ba théologue soldat français ba yana nga ba yale moke mokulu to ma cravate viena nga ba viena nga ba maître Blaise B kwa 5e dan coach olympique nga Angleterre wana mobala mwindo lengi viena nga ba masala nga ba maître lourd wetu Cédric Mandembo ba pire nga papa na Steve na mutu mwa ba yifa salo don moroboye ya osarana te Yannick Mawani Kantiteo
ya solo comme wana Yaniki Mawanika antitero Yaniki Mawanika antitero Njili Yaniki yeyo ngaye ozo comprendre moi respect eza na ba vie okoseba Willy Michel makam ka okoseba tu makam okoseba Karine Okonji makam lebe ko pardon omoninga na la bien ngana bien mais trop c'est trop moninga na pina batebe ana barumbo ba sala ma bebele afsa kabuta vana zoeba na so saba ngote ba 15 ans jibe piana ozako ko sunga na vie 16 ans to bana raté ba 2000 soki 5 na tikala kenenge ba fali alors que mani ka kabela ngelo rota esanga ni so na lobisete esanga ni ngani to ko lobana le so to na boyi na bopoza mona bino kaka ngai ozo lobana kisi njoko ya 2020 ya 2019 ya 2018 ya oyo te trop c'est trop ba mona ngata o 2020 ba mona ngata atalangu muzinga le bossa timbongo bosonga na ozonga te no ozonga na susu taza mona mabe abi ko respecter bana baninga te asubu santé ka boti mona mwasi eza pasi na motema Matu Idole ya Deborah Bofando bazolela Matu Idole ya Deborah Bofando yo ya Matu Idole papa na Matu Junior faut boire mingi Matu ana mwana mongo babota na Deborah Matu Junior azwa papa mubimba siko ya papa siko vient Matu akena poto na 1986 mwana poto atongo le batu msuba wa minoko mwana poto kala en tout cas respect ça na bana to finga biso so mikolo et puis so mikolo to finga poani teringa finga ken piana zo niveau ken piana sunga kai teringa finga ken piana vraiment ken ala moi malamu ken a mona malamu na pesi bonne guérison na Valdi Tambwe nzambe nga Valdi nzambe protéger quoi protéger na mona maja Valdi clarté nzambe fokota likambo nzambe fokota likambo vraiment et ça clarté to tamba na mokito ebité chance à kemba mon église chance à yebi nzambe na sepeli merci na bato tubolinga ravien jora Gisèle Tatimer double moté magique le winner merci na Mireille Matingo la plus belle femme du monde merci na Alain Finini vrai chéri na lela fort Alain Finini vrai chéri merci na maître Blaise B quoi na ebité vie nga soutenir ngai na ba conseil et puis mutapesa nga ba conseil sous mingi David obeba kombo na Bestino Bilele na seba na ba conseil na mais soko mo na biboye papa na David na vie na alibola mokonza dijo manike ko finga mwana leki trop c'est trop ko finga mwana nga mwasi mwana nga mosala asala ke nini afinga kete mwana nga mwasi na vie na eux asala émission internet te time c'est aussi na presse bakane bato basepele respect ça na mwana nga. Voilà mesdames et messieurs, on est presque à la fin donc on est presque à la fin mais photo beta li solo moro li solo ezali à voilà bien garçon arabio machine ozoke Mathieu propre bien il papa dae déjà mi démon mi ingénieur so bimi kini yambia ondeni des gars batu ba mutuna irita solna satan oni na ba démon ayembaki album ebeta partout mutu to sepe album senga bongo ebeta partout album fo ebeta partout kena bar tout na nzili na mutane zo yinda na banzembo ya baba yembeli ba roi manitou ezobeta na baba so musique congolaise c'est la rumba congolais linga meli tembo na ye ameli koine azoka roi manitou azoka nzema Rachel Futa Racker donc héritier vraiment bravo pour nayo artiste osali musala kichase ndimio monde ndimio album ni tout ça bon et bien les 18 les 18 max on est 3 mois donc ezana nous malgré confinement ba kangika banzembo non c'est pas toi na gombe ezobeta pena ba bazobina donc na moni na statue ya wata le bazaki anniversaire ya VK Vital Camille 62 ans joyeux anniversaire VK 62 ans courage quoi ya mama mboka musabo pona yango wana musabo wa pona yango musala ba pona politique yango wana ni nani sala combien déjà général la biso bimaki 20 ans nani enfin bibi nani vio nani Capel kasi musaba pona yango wana okota kaka bilo pe musaba pona internet mafinga me ezala bino na bino na bana te to popola na biso Mathieu, tout pour la vie la bana ta vie privée, respect. Là toujours ma vie privée, respect et message à Souga. Message Sougali ya nga na sacrifier vie na pour na bana nga. Na sacrifier vie na nga pour na bana nga kisinjora pour bana nga batanga bien.
batu obo oya maniki opekisa maniki tika via mwana nga lelo ba ministre ba mebelo na mboko ya ba jeune ministre bazoya poto ba ebele bana poto ba ebele bako bala mwana ngai evandi pe bona lepe mbonga mwana nga alita mwana nga mutu moko olingale mwana kisi njoro wana maniki oto bakazala ndumba maniki tika via mwana nga tako konjoka ninga so manzemba fala azo kende artiste azo ya wana azo tanga bien azo mwana ni utanga kitoko asa troisième primaire nzema fali ozo mona o yem to ayemba ngo oso comprendre donc respect ezana mwana ngai mani kebi mana via mwana nga finga no nga kutu na okipela ngai yote po babika okosa no kisunjoka makambo nga okosa no nga makambo mani kenga na motema malamu na vanda na yo oyebi yango bie famille na mombalinga kaote na sipota yo okabela nga mbongo na vite nga na kabela nga na lacha nga na leisa yo na lalisa na ndaku na nga yo na ndaku na okoso komi nga na olala kuna te ozana 3 koko bokola bango mwana mbala pese 3 koko akomi na 3 koko tano vina yo okosaka pe mission mozo sexa bato lokwa kalunga pozo zo mbongo bato tu na internet ba bongi ka yo macha aina carte macha aina fréquare bato tu ba koma bakaba tu ba koma bien biso tu to koma bien yo ka bato tike opna Karine ba ba zo lokolo kilo pande yo po ba vie oyo sur internet ya ko finga ozo ngelo ko te faut changer système po ofingi mokili mobimu nani te ofingi ozo ngelo ko te ngala finga tanga lo banaka vérité yo me finga ka batu yo tapana motenga na motema penza elo bala ngo laeni kawa o tapana ke ozo finga mutu ngala ko finga mutu te yo finga biso mabeti ngala finga tanga lo banaka vérité oza mutu faut changer okomi na 3 koko luko taxa no bano bazo moko azota diplôme loko la presse na zota bazwate o amuke mwana nga anana o baba tikela oye azota diplôme na mwana suko bota na soda na papi Tom azota diplôme respect ezana mwana ngai soko sikani ko tima mwana nga te loke fumer ikuku nao nabi soko siki ko mama mwana nga te po ofara kana ndako te ozaka note na odemare ka jipi na ko tika na pumbu wana wa pumbu numéro 9 na bosa na te na kutaka bana na filmer ka ndengo lala na ki koso na nenge koma ndengo sokola papa so yo finga ba tu me tel pas yo ozolala oza respecter na tele pour moi na Kofi tellement Diliston Kofi tellement en tout cas ma Kofi you arena ndeni you arena et c'est sima déjà ba bien c'est là coronavirus on a habité sur ça kindoki sur ça na nini génération you arena vient nga mo pa le 27 tozala na bitokozala na le 27 un album sozo ya légende vraiment Kofi Olomide incomparable assis la raté double king non honorable Cindy le Kemi lo ba qui toc TV a changé système qui toc et qui toc double king il faut toujours un qui toc en tout cas merci na ma sœur chérie Rifina Gwe parler ka Kofi Olomide na l'effort Mélanie Intercontinental Mama Yoji na ningako mingi pagi ki yedi les bourgeois de Coventry Vienchora alinga kayo makasi yana Jean-Jacques Pagna Bogara Genève yaya Bogari à Angleterre ya Roby Vomba son excellence Roby Vomba display en couleur na l'effort ya Roby Vomba merci na ma sœur chérie Jeanne Ketalov na l'effort merci mon président Narata Lille wana joli mon tips na Lille au petit serno vient jouer la star leader américain na ke boulot tinde nga président joli na ke ville merci na Olivier Bitinda le monde est à toi Olivier Bitinda pour comprendre patron boss na moi sine Rosette na lela bango fort na kata Tanzania bozala bien bateau tout bolinganga numéro na ngezali 00243 code mboka vient na biso Willy Moucheni na racha Dijon na racha code mboka ko bon fi Willy Moucheni mo lekimto sakana tam to ka manika makana ya Willy bato ba ka ya Willy bato to ba respectaka au conseil la vie makam en tout cas merci na Willy Moucheni merci na bato tu obolingaka la star vient jora leader américain ngapena le labino fort numéro na kataki 81 99 088 65 MK Saint-Alice Owanji Koi Mama Docteur la Pulga MK Saint-Alice Owanji Koi yo yangwana I love you numéro 00143 81 99 088 65 je vous aime tous c'est la bino tout fort
au moi nabino, au ndeko nabino, vient ya propre. Merci. Sans oublier Jansi Mayasi, mon vieux Nalela au fort. Merci Nalinga Komingi, Nalingaka, Mireille Luzolo, Kawakubo, I love you, Mireille Luzolo, Kawakubo. Naka na mutu moko masa okatate pardon na Australie. Ma petite sœur propre, Nisha la Rose. Nisha la Rose. Ibo bien. Kitoko zawadi. Ils aussi la thé. Na gentil, Nisha la Rose. Surtout les moi gentil. Ah, merci aussi na. Pardon, on a sous na Chaka Lucas na Mushinda. Bon, c'est Chaka. Lucas za Mushinda. Malgré ngola we koyaza na dollar ko sakana. Ya solo. Bon Chaka Lucas. Bon, c'est Chaka Lucas ya yangwana. Merci na Carmen Mukulumania. Les yeux bleus. Ma petite sœur chérie, Carmen Mukulumania. Oui bien. Oh, Mukulumania na bien. Mutu biso awa. Akasit. Akasit. C'est méga ben ngom. Carmen Mukulumania, moi aussi qui obi que frère chérie. Misouana ya Carmen. Vienchoka miswa Carmen. C'est que non merci pas Patrick Image, c'est un TV munene. Patrick Image. Merci. Patrick Image ngapé TV ko. Na tout na cha ngana chambre TV za munene na salon na 62 pouces na za besoin TV véranda pe la bien Yannick Mawanika oka Yannick TV véranda ndako so beba ba tapis so beba batu mususu ko tala match pa na nga so match Real bani match Juve Cristiano bani batutu na cha pa na véranda wana vraiment Yannick Mawanika etc. yazali artiste musicien auti Angola alobaka Willang aye tozo collaborer na ye tozo sala chamoko tozo mbango na français lingala si ça fallait l'exhibition si ça fallait so mimela so mikolo bakilelo tozo mbelango Jeannette Sate café au lait bio naturel pesa mambote lo ba moi mukie santé ça va très bien bon tard Héros 12h bâtard tout bien grâce à Dieu après também para complementar todas as pessoas que estão acompanhando esse programa. E me disseram que você é muito seguido em Angola. E a me informar que você é muito seguido em Angola. Aproveito para cumprimentar todas as pessoas que estão acompanhando. Estamos a colaborar com o líder americano que se enjora. Em breve vamos nos ver também em Luanda. É dos grandes agentes daqui que trabalhou com o Confio Lobide, Fali Poupa, Héritier e muitos. E após o succès na Lingala, donc tous ont collaboré vraiment com todos. Donc tous avons. Você que eu para formater, hein? Não para formater. Me ser belé. Na BBC belé. Vamos tu na former ma belé. Banjama Lingala. É que lá c'est na telle image dont j'y vais présenter. Voilà ni que c'est ndola bina. Wana na nenini. Stade plein. La telle aventure à Kotita Rotebo et Batwa Ningani. Batwa Ningani. En tout cas merci na bato tout au salon Nzemona RNB to Manzemoko ya français on a kitoko. Tozo bango Jeannette Sate. Mais ne sais qui to bango nini Zouk. Noboko koma yoga boy. Na la ba batkofi. Kizomba. Ya fati. Kangela Bisaye, Yati Lombo President, Ale Kanga Moibi wana, État de droit et kota, Ale Kangela Bisaye, Bébé qui sa Bakali, Bakali Obelati. Bonne guérison à notre ami Bakali. Bakali, le bibazon c'est que maïna pourquoi, le subazon c'est maï. Bonne guérison sous Navaldi. Navaldi Tamboué, bonne guérison à Batutu Bazobela, coronavirus, Mundele pardon. Mundele pardon, habite est-ce que, où rabette la moine? Oui, rejoint. Est-ce que et que ça là c'est que bête hier mon ça ne pas merker ba ça là nani wera oh est-ce que bête concert à ligne to zoloka parce que ndina mona corona to ko ti max ba couvre fait la porte zakaka ba confirmer zakaka ndito ko avril et ko banana mai. Mais Kofi Luka poussa qui na novembre via Timba. Mayele via. Mayele suti wana ba novembre corona ko sila. Ba ko tika ba na liberté. Na mona na juin awa est-ce que ego Simba ça a fini mesdames et messieurs Zouanenga Okende c'est Kessinjora à la star américain. Merci à Mireille Lutemuka, respect à vous. Merci à Kingston Sono les boss. Merci à Patrick Image. Merci à Malela Delonde les champions. Bambo Tebele sans oublier Anti-terreau, Yannick et Mawanika, Bambote Belé. Et la profité n'a pas sa merci, n'a pas la poto tout balinga Mathieu. Bon, chez nous, on travaille donc.
Tambol na biso malgré moi bino mondega bozomona. Merci à Sam Kunku le nécessaire. Il y a Aimé Kunku, Paps Mayavova, Clara Mayavova et la Bossanité Hervé Kaninda. Merci à DJ Gloire, merci à Laurent Sokoko depuis Luanda et la Bossanité balobi boss Dadi Lukombo boutique et Fratama. Gloire dia kese. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Nafali pour bazar artiste amunya na mboka to respecter. Merci Nafali pour pas Tokos. Tokos kano lobby vraiment et Simbi rien à dire mais le côté le théâtre côté wana mais ce que ceux qui bâti ba leader nyonso parce que tout le monde qui premier ministre to robenga ba abengel biso ba mission nyonso peut-être réunion nous mona pena ba mission papa mbaza souste bato batikali wana nani ba ko tcha wana na tête ya culture soko lobby benana pona sans polémique sans problème yo yebi ba mituna ba mayele ba capacité ba mission congolais. Obi yo tu sanga kofite yo sanga kofinde si lenga loba kofinde kofe batazarane makila libata tolongole na so bacheka wana fie wana ko sala boyo babiso ba linga bakambute même mutu ba ko tiana pele pour la mame qui ne pena bien ezaka redia misia pozane mutia malamu wala shwana wa shwana nga fi ready po kofinde nga za wana fela biso amemane bangamuno so bebe ko ba ko pa joko viana la bien na so kofia ba kofia maele kofia bon kofia vovana bato barti se bele so bakanga na kofi londe basaka banzema bien omoni te fere bana abeta amobeta barumba betango kaka yia ko tina kola chacho omata bablo musoko mosaka lo ravie bangamukaka we makalo ravie bamangalo ravie na ko sita na bi vérité mais na pona nga ready venjo to sisi na biso a message ya suka na ba congolais nyoso balinga yo lelo mema biso na nini donne-nous tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali Susu na mikabi chose simple telengano Yesu You je te dis quelque chose à l'oreille. Viens. Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit.